tango azalaki nanu na elongi ya sans tache ya lisse oke soki atie make-up atie beauté yo moko te lobi non nakumisi nzambe nzambe apesa asalanga mwasi kitoko donc tozala obomona wana nde eleka na sikoyo eza photo na ye kaka ndenge avandi me ntango sikoyo azalaki nanu na elongi ne sans maladi wana sans test eloko moko voilà très grave peut-être ceux qui non ça on boye msu pona yo msu pona la sirène mais non ba ba tumsu no yamba bango te po nana posa pe obeta lisolo ngote na souffrir na inane c'est le silence de makasi na ba ki na te na nzambe so azato azate mais le quoi confirmer que yaza ne ya ona siko donc au moment où on a eu un miroir à kangi longi après ça un miroir boye Yo me tunyango na komi zombie oh na komi na forme na epika ke bana ga de bazala na kaisa sa ba je quand les alaka je m'en azui miroir na tomboli miroir pour na tale longi na je m'en a crier na bois qui na bois ka miroir dongando miroir epandane langa na ndako na nzima te kezalanga na binzambe na sali nini boye pourquoi ezali mpe bamoment na batournage ya bafilme ebele nzambe nini o nini moto ozalaka na ye boye moto opesa ya kolia opesa ya kolata omema ye mpe baplace mingi osunga na mambo ebele ye moto asali oboye juma ya pasi eza ke elongi nange komai talaka na mobali oyo nanda vivre na ekimi nga moto alesa bana nga moto anda fute na nga ndako moto azwaki mwa charge na nga makambo ebele abi na nga natini mbongo tellement trop mpozwa batraitement mais nao comprendre te mais place oza na lingako mingi mare tozanga na aso te okimanga mpo nazali na pasi mais yo moto osalanga mpo mobali na nga ekende nzambe azo charge na o mais place oza na lingako kaka mingi otikala ndeko so oye mpona bolingo eza mwa mpasi mingi na oyamba osusu te de pere ke lo biso nakoya okende lisusu osola makambo basite so totali makambo basite c'est 001 donc toza na number 1 mokonzi ya ba 001 c'est JB Kumbaluta le pétrole de Dallas blague te lelo asololi biso makambo ya Victoria Télévision Victoria TV eyena bamopepa sika eyena bamakambo nango na ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenge ayindusa na ndenge makambo po tozwa banews alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka baloba JB Kumbaluta le pétrolier ayeli biso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya le boss le patron JB Kumbaluta ya bino sida bilela confirmé nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumbaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bilela na ndenga indusa Victoria certa amen tiki tiki. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria. À travers votre émission Micro Libre avec la vôtre, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, appelez-moi la femme du patron. Voilà, comme vous le savez très bien, donc on a caponcé avec Moussala parce que la période de confinement, ça la fait bien, vous venez pour la émission, il y a gros bébé et puis encore une fois, merci parce que vous avez s'abonner massivement à Congo Victoria et ça a vraiment plaisir de voir que vous avez vraiment ébélé, il y a qu'à liker, il y a qu'à partager, il y a qu'à aimer. Ba émission na biso. Alors sur ce plateau aujourd'hui, non lingana solana artiste nabino donc artiste nabino une actrice parce que c'est une femme Réal Fukushima donc a évolué à un groupe tout un théâtre plus il y a président Masumu de Brende Yala et puis a collaboré avec na Jorvi Mwanda donc tout soigné par rapport motema mabe ya monde na bango ya théâtre jalousie haine
envie ya kozwaka koleka baninga mpona nzonzi mpona coupage esalaki babakelaki maladie. Alors tokostune baquestion ebandaki ndenge nini et puis est-ce que ayebi ke nani yango asala yango. Donc restez branché parce que il y a à boire et à manger et surtout bon comprendre ebele variété oyo ezoleka na mwana bonga théâtre bolingo ezalaka mimika na ere ya matanga boli bonga bazolakisa bolingo bazolela mais au fond na kata mitema balinganaka vraiment te tosola yango na ye moko réel. Merci na Lois ma caméra, merci na monteur na ngai Darcel Easy et puis na boss à chaîne JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas, c'est le boss charismatique babengaki mokulu. Et aussi merci à ya Paul Ventour et Mafoula papa Nounou ya mandefa pembe boza ebele bolingaka jemema ibele ado senga depuis la Suisse mobala 1m95 et ngambe mwanza ya mbinga ya mbiji batutu bolinga ngapela lem no moi trop les lem no moi fort mais vetombi ya la japonaise mami date depuis l'Anvers FM depuis Paris maître nanga Auguste Moukadi depuis la France boza ebele bo s'abonner massivement maman Angèle Kiala et puis maman boza ebele ba comme soupe qui manga bon avait na plateau qui manga pour na confinement pas qu'on peut kimer. Voilà tout ça na yemoko Réal Fukushima et à la production qu'on a battu là gros bébé de la presse congolaise. Réal bonjour. Bonjour, j'ai mis ma gros bébé de la presse congolaise. Na moni moi santé mais na tout na kara bonne santé. Avec Dieu, je peux dire ça va malgré Ozomona mais dans l'ensemble ça va. Voilà. Histoire très touchante. Koyoka kino na vandi. Na okika tendance à benga. Gros bébé. Oui bité. Mais baboki la réelle maladie ya mpesene longa bio maman. Motema nga mabe komiti na ba niveau ko boki na maladie boendeni. Et to niki na lukio pona zo vraiment na plateau to solo la. Yo moko meka ko relater biso mwa muke histoire ngo elekanaki ndenge. Je me dis, eza seulement bodalinga vraiment obeta ngote po et zang sanga pongi na butu quoi. Pour l'entendre que musala o to yo sala ngo peut-être pour na boko la famille hein. Mais to koti na monde ngo on dirait to ara otimula mabulu ya liwa. Et ça là vraiment pas si mingi. Na linga écouter donc ça fait un moment na ba ina on le kananga be mission te. Na obeta na ngape li solo te. Mais la tendresse la sirène moi c'est mon motema malamu malgré bato balingaka ete mais bo lingeka nenga bongo po o ya sala rapona batu ba o bayebi te etalika pe bango donc biso nyonso yo mitemo tozala nango mpona batu retour nango ezaka ozomona je me mayo yebinga la sirène yebinga mon vieux place aza Jento Sigalo ayebi petite sœur na ye nazala jamais na ona na ngole longi ya comme tout baleti masque de vieillesse mais esimba te pese raté pona uti na musika na uti na pena na ba tofina pena donc je maso au morning so rolia o tika rolia o yoka ngankele et puis ça bato musu ba kimenga ton na koma ebongo ba camarade bandeko kimaki bandeko zaki moi pasi po ba kimanga parce que nazaka ya bango bazalaki zaki wana bala sirène bazalaki wana chéri akimakinga po ekota moi mulili mais avec Dieu na yika mpiko nde na longi nde na sasiko boye malgré o etikali ozo senga vraiment traitement makasi na yebi kenzamba otaka toujours le boko donc et utile musikali solo oyo motema malamu kaka omoni muninga zo souffrir obite na zoyer le roi alinga rappelle moi na ya na epeka na monde ngo mais comme conseil na PCP ka conseil moni monde oyenga na banya mwa kala na umbeli pe na makambo magato boya ko leka banzelo banyoso ba leka po ba bayebi mambo ba mo basala mais biso totambola na nzambe malembe ezo simba ba o bayebi ndeni totambola donc na pesaki pe muninga mwa conseil omoni côté boso leki et peso boy côté boso leki ozinda côté boso leki ozika tambola nenga na tambolaka na l'action qui cité na l'action ngangate église oyo kenda ngo kaka mais nzambe liboso en tout cas na sala ki effort ya ozana muninga bien na ndeko bien batu nyos baboya ki mais nga na zalaki wana pona ye
na mwa moki oyo tozwaka na mosala oyo eza nango na bamillion te topartage parce que ye aya motu moko ayebani ayi te na mambo peut-être bokoke jouer quelque part ye bapesi elo te mais yo moto oyaki na ye oyo ka ozwi wana bokabola te mwa ndambo ya kolata ezalaki te nzambe elimbisanga na kokaka te napesi motu me na bandi obeta lisolo mais oyo naobeta lisolo mpo eza likama outi quelque part mpo ekóma na niveau ekomi donc fo mokili eyeba sete kwa ya kolata ezangaki napesi ya kolata ya kolia na opesa mwa 20 francs tozokabola boke mpe na ndako na biso boye ya des fois biloko elambami papa na biso apesa mbongo nanu ko batiele biloko te mais oye na moninga otombo biloko na nzungu ya na moto otieli moninga ali quand kene na osala bongo na obokola bolingo nazobokola bolamu moko oke na okolisa nde haine na kati ya moto pourquoi wana ye azozwa olakisangaki azozwa ye nde azolata azozwa biloko tu mais est ce que bato ya mokili bayebaka ke avant ozwa bonheur il faut nanu opérige mosala malamu ebongaka ke osouffrir mpo nango mpo lobi ntango obandoli obeta lisolo bato baokamu siko oyo souffrir nono elo omo te oyo okutanga deya na basouffrance na ngai ngai na obénéficie mpo na souffrance ya mosala oyo ngai na bandaka basage mais nasepeli malgré na mona mpasi wana na olianga mo te nakabwana na moninga tala retour jemima olinganga nayebi okoka bamakambo tokimanga depuis makala oye mwa siko mpo moniki elongi ekauki okima comme tel te me ngai nayokaka asomo nango ntango nayoka yango epuis na babiso boye bamakambo tokota banini ezalaki mwa kokima mwa milie surtout na mwana bateatre bamiso biso nasala ekomaka bek jemima yo trop de jemima yo mwa boye mais darcel izi tilanga nde toyoloba boye te na photo oyo d'abord ntango azalaki nanu na elongi ya sans tache ya lisse oyo soki atie make-up atie beauté yo moko te lobi non nakumisi nzambe apesa asalanga mwasi kitoko donc tozala oyo bomona wana nde eleka na sikoyo eza photo na ye kaka ndenge avandi beme ntango sikoyo azalaki nanu na elongi ne sans maladi wana sans test eloko moko voilà. Ça fait mal, c'est triste, hein. Vous comprenez depuis l'émotion est très grave. Peut-être ceux qui non ça la boye emsu pona yo emsu pona la sirène mais na bayi batu msu no yamba bango te po nana posa pe obeta lisolo ngote na souffrir na une année c'est des silence de makasi na baki na te na nzambe so azato azate mais le quoi confirmer que ya za ne on a siko donc na ça qui est fort pour na muninga quand na bando loba na nzonzinga azaki te bayebi epete batika pe olingete mais na effort na nga na ok na muninga quelque part na s'imposer kaka ata tableau moko botiela nga ye nzamba sali grâce muninga pas zuma kambu mais akomi ko kendo betara lisolo na nga na nenga mabe et bon matin na kebeta tout repas sœur na nga na zarane mingi 7e bagarre to fandi to beta lisolo na oki mukusana elongi mais avant tout totambolaka confiance kaka parfois de tête okabolaka banini moi po bosani pe loro na yo ake nango eye pe amso uti tournage lembi lokwa bango bazali mwa pembeni ozwi sake blamoke etika kuna lobi okezwa awa na milukela ene makambo et bon matin naketa la sœur na nga 7e bagarre nafandi nayaki mokusana elongi na koandi boye yaloka na provokaki nde loko so okwanzi koto ebimi okwanzi koto yango buibui mobimba nga latabla mane na nzoto bongo elongi moto ezaka polele buibui ya ndeni etamboli na moni oka ndesika mwa bouton ndesika mwa graisse ndesi mwa microbe seti kuta yebisi nga bi réel lobi ke eseseno baexamen oza bamicose te oyo nga bi asere nazwi yango wapi je ma nasali na dépense bahôpital nyonso boyebi wana batalaka bapo nga na leki plus de $280 ekendanga ka boye nazwa pe résultat te bakoma ordonnance tala molai oso bakisi omeli eloko te nalala un bon dimanche nalamuka lundi na ntango mwana nga obetelanga porte mpo asenganga mbongo Jonathan Akasia aya alamusinga maman donne-moi l'argent je pars déjà à l'école le temps nabimisa elongi na mostika ya mwana monanga mwana kimi je n'ai pas compris. Maman, je ne peux pas te regarder en face. Qu'est-ce qui se passe, maman?
abi nanga attends ake azulinga miroir mwana oyo opesanga miroir akangi misu boye Jemima nazwa miroir parce que c'est les vimbi ou bien vimbi te ebimi siko wana na otindelo ba photo Jemima au moment où on a eu un miroir akangi elongi apesanga miroir boye ni mo mituni yango nakomi zombie oh nakomi na forme na yebi kaka bana ngade bazala na kaisi osaba je kande ezalaka je m'en azui miroir na tomboli miroir pour natala elongi nanga je m'en a crié na boaki miroir na boaka miroir tala omoni pour sa crapaud donc gando miroir epanzanelanga na ndako na ndima teke ezalanga nabi nzambe nasali nini boye pourquoi ezalaki mpe bamoma na batournage ya bafilme ebele nzambe nini o nini Jemima elonge ekomi nga lokola mutu moko je sais pas nayebi te nani nasali nini nabomi nani toweli nini mobali o to nini natikelo mobali na mboka nzambe ajuste liloba na nga ka yango wana nzambe ajuste au moins ke nga nasala mabe mpo na mutu mais mabe yango fo nayeba yango lokola na oyeba yango te ça fait déjà une année passée ti sikoyo na ocomprendre kaka te na oyeba te towela mobali soki towela mobali ndenge na nga ya oloba ta na bémission te so omoni ke nga moye tokutana eza te yaka ta oloba na bémission ke nabotola o mutu to nabotola o fani lokola bokoma obunda na bato likoya bafani to nabotola je sais pas nayiba yo mbongo na contrat yo nini nzambe voilà donc Darcel Easy tielanga siko photo oyo ntango biloko wana babwakelaki ye ntango abandi ozwa mo bakisi siko ndenge etikalaki ye na elongi parce que ere elongi ezalaki na ndenge wana somo mo akanga photo ekozala te mpo alongo bakangi te mpo eza na osomo makasi ntango sikoyo ekomi na mesure ke bambuma photo yango nasi yango wana bozomona yango bana membre bamama autorité bafani nyonso ya poto bato bolinga Congo Victoria bolingaka mpe réel parce que aza artiste na bino bomona ndenge akomaki ndenge babebisaki elongi na bato ya mitema mabe mais ntango azolobaki non ntango ozolobaki non soki nazolaki mobali nazolaki boye est ce que bayebisaki moto ablokaki biloko aza mwana mwasi oui biso tokenda baprière manga prière na église Dieu vient pas prophète Néhéma Skaté mon père spirituel que je salue à passant nasomba huile d'olive nanga tozalaka na clinique moko boye ya fallait ba bénir ba huile d'olive nasombaka nakendaka nango baprière mpona ngo nazonga na banda kosalela nde esalaka boye mais à chaque façon naotama na nzela bato bazala na mwa miso omona makambo monaka batelemisi mais asali oboye poani mutu oyo sungi babanda otangela na kombo te mais jour mosusu na oke tournage na kita mo magasin nakutana ba mama mo basambela na bima tomati na ba transport moko tant to comme tomati na ba transport moko atulinga mwana okende nga c'était mama na okende musala na nga na okita Victoire ok loko okita Victoire so okiti photo so la muke ba mama na mibale to koma na Victoire to kiti batuni oza artiste naloba na bango na eloko te c'est ba misu mama bima wana oza artiste ngabi oui mama naza artiste comédienne sala ba théâtre bango babenga omba maboke na sala maboke mais pourquoi sali oboy muto oyo sungi vraiment ozaka muninga malamu oza mutu mo mona ke ozaka mutema malamu sunga bato mingi mais yana mutu mo oyo zwaki opesa ki mutema penzo sunga ki mingi muninga no mwasi mais to mona mabemo oyo sali ete mais ye pena kanda na eza il faut si soti na suka dans so carrière avidenga kaka loko abiso na TV zala ka display donc yo biba display na ziki sango pas wa tant na ndako po moya ka retourner pesa do eza te caméra linga do te elinga rande display donc ye pona e so tali ba photo o mona ke biloko wana ezaka awa et y a même pas na kingo donc kaka boye katanga bolo comme tout monde la ti masque ezomona na kiza na nyenza merci ba maman mambolo bana ko comprendre te ba maman boni ngolo bani ba sika mwana tika osa assemble na sa assemble okufa
et puis moto quand ça mabe ozolukaka okutana ye posala nini ce qu'on a raisonné na ntango déjà on avait un tournage comme d'habitude nano benga ye po aya tokende kaka malgré na elongi unde oza bongo elongi kaka nayebi nanga te ke moninga moto asalinga bongo mais ntango bamama na bayo oloba nanga bongo oyo comprendre sikoyo bon na comprendre mais boule eza kaka te ke ye po mutu tobandaki kolala toolamuka donc idée ezalaki vraiment te eye koleka jour mosusu na nzela nakutani na paster moko nde azoyebisanga ke moto ozalaka na ye boye moto opesa ya kolia opesa ya kolata omema ye mpe baplace mingi osunga na mambo ebele ye moto asali oboye jema ntina oleka na miso mama na ngai ayebi te po alingaka te po soko ayebi ke na ye oleka na miso mpo miso wana oboya epuis nasala effort moko ti lelo nainga oyebisa mama na ngai te keza moto wana moto asala pasi te mama na ngai azwa mwana wana lokola lipasa na ngai kwa lokola tobimaka nzela moko na libumu mais ata bana na ngai balingaki ye mingi siko naotala soki ngai azwi ta osala ngai boye bongo bana na ngai babanda koyamba ye na nzoto lokola mama anga asala bana na ngai nini juma ya pasi eza ke elongi na ngai ekomai talaka na mobali oyo nanda vivre na ekimi nga moto alesaka bana nga moto anda afutela nga ndako moto azwaki mwa charge na nga makambo ebele abi na nga natini mbongo tellement trop mpo ozwa batraitement mais nao comprendre te de peur ke bamakambo nao wana elata nga eza kindoki to ezali omoni banzela wana wana okei akanti comme si ozwa mpona succès na yo na ngai ebisinga sa vie na nga mpena sa vie na nga taka ozalaki na pongi ozolala babengao 2h du matin mpo bapesa information bongo mais place oza nalingako mingi mariage ozonga na saute okimanga mpo nazalaki na pasi mais yo moto osalanga mpo mobali na ngai kende nzambe azocharge nao mais place oza nalingako kaka mingi otikala ndeko so oye mpona bolingo eza mwa mpasi mingi na oyamba osusu te de peur ke lo biso nakoya okende lisusu jema nakenda mpa bamusulman na moske te nasomba foulard bamusulman omona balataka na opesa bafoto wana nyonso omona image nasomba nakenda kuna na moske na kasai na zandu nasomba foulard wana $50 mpona te so nafai na ndako bana nanga baolia te nafuta ndako bato te naoswana na bayer nakenda somi foulard wana donc nakoma kolata ngo même na scène na scène beaucoup soka barole moi ba musulman na scène na boyaka parce que so mina na osipelo mingi ozwa makasi po so atali film o comprendre que eloko yango esali na na jouer bongo mais na nzela boye même so muso atali o fingo natali ngapela ba fing réel pela ba fingi ko na nzela siko so ni wana na osomba foulard mani on a voulu me soma miso etanga po na douleur mo boye esala mo tamulai na soma foulard na koma kolata même si on a réunion na biso NTPC même si on a ba réunion mususu bien ko keka quelque part au monde na foulard wala la tongo pena na ba na ye kolé kolata on musique et na chaleur ce que ton le rosa na linga chaleur te ko foulard ton kan je mana ça nini fona la te mais moto zo pela ne longi na somba kuna ba brosse mo to sa ira ka yone na komo kate longi na ngai po maboko esimba te wana position olala te moyo li ezate fotia otie pai na ji obenda ji po moyo marché zate no mo leta fulana na mo tambo nango jusqu'à ce que na fa na habité boye na pesa ka sata makasi na longo la fulana na mo tambo la bongo na mo tourner bongo nzamba mawa na bolingo na e traitement pour bloquer au moins ça c'est un traitement médical exact moi beaucoup prière pépaï nous au monde a boue mais malgré boyango j'ai fait une année la souffrance maman et la blague te tout le monde a battu boire que malade au kaka te lobby et puis quand il est c'est moi un moment nga fa non une année merci nayo merci na opena
mais ina ne wana réel ayaka pata ko talo te ko ke no muninga na nga bele ayeta ko kanota vite ata ya semblant omoni mutu ayebi likambo et comme na ke problème pa mona ta mutu maga be fa on songa no sa ya obenga kuluka kutana ye parce que pasteur wana ebisanga bi soki tembe mais ka ko benga po to bana kutana de temps en temps même ulili ekoti to kutana mais ye komaki atana bengi ye ndenge na ya me rappelle na ngate abe timo ya lelo aya me rappelle na ngate abenga ngai te même to ke place to kutani ya za na minute au mona ka limwe surtout mais ça que ote ake asombelo bien ça likamo ke ba na kana ke libera mais nzamba lola to sambela na répéter ngo nzamba juste nga sala mutu mabete ba parana nga balakisanda wanga te tina comme na âge na yebi ne ba kene so na yeba ndanga nganga mais c'est qu'il fallait to ça ba succès ba to ba yebi wana mais na yebi ndanga nganga te yo mutu ozo kenda ko kota na tangi na nga kombote mais place oza oyebi ke ayo na yebi ke oyebi ke za yo mais nzamba juste au monde aussi lié oh asindi na succès to kana te bon succès za kinga ne mna pesa kiti ponga na pesa ke ba relation na kati na nga pe relation na mutu po soki obando ke esa mutu moni mutu boye boke bana bato baluka bayeba bakeba ne pourquoi de soki succès kaza pi mutu ayebana ki nga pe na koyeba na minute azwaki mwa makambu mpona betaka lisola filme mo boye a joueur principal epesaka mwa makambu po ayamba azwaka mpena bacode mais na minute oyo oluka omona ye te na koyeba ye te oyebi ye so na tangi komo oyebi ya misu mpe posunga ye mais fo ozala mayele na vie parce que monde na biso ya théâtre ebebi bamama na biso na bapapa na biso bakwedi bamama boli baprésident masumu bamama linga tu vois basere na biso Denise Lipati baesengo bagrande sere na biso na travaille na ye na bale mama na nga mindondo mpe ya sona maman osali mingi mpe mpo na ngai bayebaka makambo te basere na bitumba makasi kutu booleka mpe sene bolati mpena bavrai bijou mais babunda na makambo te mais biso leo tona biloko te tolata baplaqué babiloko mo tolata eza ya kokabela bafantaisie mais okuti poison na kati okuti pese okuti mbasu okuti bitumba okuti kowela na so banani ngaza mutu baguerre te mutu nyonso ayebi réel mpasi aotala na miso biki mais réel aza na makambo te bongo ndeni boye bolamu zoba yo loko ondimi opesanga merci opesi ngai lokwa na ye te na benga mauvais souvenir bien bon souvenir mais nayambi onka bongo mais nzamba agiste omoni coronavirus ndenge ye esasa bato ke baso otubeli to oglisse oglisse na kolo parce que konora ye po esokola bato mabe esokola esamusana parce que eza maladie moko eza diabolique quoi etrie bato nango confesse nzamba agiste ata so yo osenga pardon na oyamba na ngai yo mais tika oyo osalinga omoni mpo bato ano olekai mpo olinga osala bango bongo mpo lisolo na yo ezobetama deja omoni mpo bato olekai olinga osala bango bongo kosala nango te ndeko nanga tika bato angani na vi na bango na moto asala vi na ye loko epa na ngai se touchaki omoni ke simbi obi osala bato mosusu ke boya okufa bato mosusu basimbaka bango te so omeki kokoti motu boye ye pa kotisi kote oyo operdre vi na yo me biso okendaka maleme na nzambe agiste voilà donc bokendaka malembe na nzambe ajuste mais ntongo tolobela mobi motema mabe komi makasi donc eza lepe même ka na baada parce que ada mpe babokaki batiaki poison balie na bafendi na nani raïs donc soki motema mabe onka yango wana en tout cas jemima bon naocomprendre vena te makambo yango mpo nazo eya mwa wana bacollègue nanga touta na bango mosika tolekala bango baprésident na duchesse bayebi toyebani mpena mais bon naocomprendre vena te po azongo même soki mutu oyo eza ya solo nga mponga naocomprendre nanga te moto akoluka buse na santé ne mpe komikosela eloko mosusu amikosela poison oyo oyebi ke non ekoboma mpe nga c'est que lokola nazalaki na ada lobi na tournage ya chapelet naoluke susu nayebi te naomeka so naleka so lobi nataka nyonso baotourne lisusu nameka nao natuna mpo na comprendre mpo na oyeba te mpo namona santé ada namonaki na nga santé nga nayebi wa camarade nanga eza ye te toyebi ke non tenti ekiti mwa ndambo ayindi mokie epuis adimine mokie poison ezalaka bongo mpo tozalaki na bango tozalaki na fendi
Bah tourner et puis Raïs pas à qui on a mais tant on a combien mikendela déjà bon. Bah il a senti vraiment normal. Bon le cas peut pas anti poser comment on peut-être va mêler mais t'es non le canal s'est renseigné faut se renseigner. Non histoire les gars bon il faut se renseigner. Le point na yo ça du même ma vie na ya modèle ninga modèle ba que non ça ba base là ba mlo moi le kuta. Pour modèle c'est là ba oh mais ba petit nanga ada pour ko créer ba remplace ba ko créer te beau. Bo créer ba base bon pourquoi? Mais généralement oui là ba bengi poison. Basaka na ngote to mona ya Charline donc il y a vu ne loin on a vu na makasi na kenda tina ndaku na sala na vie interview to na ba président masumu ba vie na ngambale sombo place aux na pese mbote ba oxygène to na mo belé so talivier ou leli biso auto sala ma msubo eka po vie ntsamba sunga via longwa mboko po akezo ba traitement mais le lope retour ya on les que moto route quelque part et ça qui buzzé aïe peut quelque part dans l'hôtel santé pour éviter et s'améliorer mais tout ce qu'on ça bah j'ai quoi ce qu'ils âgés je sais pas ce qui peut solo je ne sais pas mais ce qu'ils âgés bah ça rend poison té et bomaka ce qu'ils âgés solo bande wonanga traitement na bozo na vraiment bo zongo bien pour poison ce qu'on a payé écoute ça linga boule bon on va bien poison 4 amichopo au tamboula. Voilà donc merci beaucoup, je crois vous comprendre déjà message par rapport peut-être à Mamango ya mité ma bébé jalousie ba nini c'est comme si tu as le bar na monde na bino on dit comme si irsi pechanga na belle vie on dit bazana le comment va là ba on balé bon nga problème na nga vraiment ezaka lo la bidinga biso to ba tout monde boye to ya ka to semsa to limwe to lingaka te ko kangama na batu po le faire ko kangama mingi monaka o monde babundi wana intel kuta zalaki parce que nga système nange zalaka na ye tournage na salle mango na sana limwe mais nazo yo kaka ke ba welelaki babundaki nazo comprendre peut-être quand na lobby ke mama da pe na comprendre parce que nga na zangi pe na confinement ndenge na ngai pour ba problème na nga na si ozomona je mana aussi musika ozomona donc quand ne mo pe na irsil na Belleville na yoka ki onka bongo mais le quoi ba tu peux te solo là na o mekana tu na bande ko wele nini ici photo sangisa susu pour so to kabona ya onde ça ki ba poser kota ba mbaswe kota ba mpese ezo me marati na baliwa ya pe na bien te mais ce que ça lika mon peneza kati wana bande ko to mesana ko sangana to sangana kaka malgré ko sangana ngozaka hypocrisie to mona lo kwa to lingani zo to lingani te to zera mora kufale to ko tangisa ba mi se belé na pesi non merci na président masumu na ninga longoli mama uniforme longoli ngo pena boyi mama uniforme na matanga ba artiste to la te la mano za on anda kumela leta on ndenga bien aboso abi ke non to ata pempe mais zaka ini bosale bosali ga uniforme et comme kati boso melamba exactissimo eza comment eza tisi quoi to dessin mon côté tisi mais dessin te eza que o roseau ka ndenge za forme o eza raté et quand ça na pembe msu ya body na oboye nga pe ya robe na boye mais eza pembe vous comprenez mais eza la pe na ndenge bien zate ba caleçon ba mayaka na biso to za na ona luketu o soki mabele boye en tout cas ba pexi mangambo na ba lignon sous po et mon ani peut traitement trop et comme na on peut démoder donc c'est un peu ça donc mon pêche belle vie à face aux alliés et ça na bien ko sangana ko kabona même beto sangana bambuma mabende to tsa bango misika o boyebi wana ba tsa ba confusion puis bato ba bwakela bato maladi bango na il faut to pousser bango misika mais biso bato to mitema polele mitema sembo to sangana so to sangani to buka force binemi eza bien. Voilà donc merci beaucoup to comme vraiment la souka un dernier mot au spécial là qu'on peut se quoi conseil par rapport à Kolingana et puis si vous appelez la bateau pour soutenir ou alors nous avons et c'est dans les sous moi produit mon robot moi aide mon pour ba tâche pendel et longwa pour ozonga ndenge zalaki donc ndenge ozalaki au couper sa numéro le plus bas remerciement la banane oui vraiment traitement nangezo senga toujours et ça là vraiment efficace parce que ba tâche ba point noir et longueur na passe na meki moi ba bon na biso eso semble vraiment difficile aide babo ya ngote moi gani na mutema malamu moi ka kotina mo elo moi bien moi cicatrisant
et sauver nga na biloko po fona zongela ba mona ngai na tourner vraiment sous te pour na banga ka ba biloko yo po maquillage bana na mona tina otia te jema po otia maquillage na onde kana elongi onde kombu po bimanani eso tino tu ba make-up make-up nga pena make-up yo big esimbaka te biso to ba bilongi make-up te est-ce que yo ndoza no sali make-up mais bango basala make-up po soki ba sokolo pene longi o c'est pas na bango te donc biso to ba bilongi na te bongi ka elongi na za naturel ka de réel azalaka Fukushima za naturel munyo so yebi Fukushima yebi ka za naturel donc ba fa na nganyo so place boza lisungi na bino eko sala nga pe ka bien bino so linga réel wana na bosani te la moni mon boss Andy le Golden ya mama Christian Choko moi si Nzambe moi si Beton Nzamba pa molo place ozali pona bolamu kaka na moni sumo vie Gento Sigalo vient na futela nga pala vie bolamu leke belé toujours magabi na boni ya ngo mais 4 mitema boyebi ke Gento Sigalo nga mutalelo ta banda kala wana na moni oui wana moni yangi ya mawe ranson mon vieux merci na moni bina filé les drangueta bolamu leke belé toujours oh yo po sala pona nga Nzamba pa molo kaka continue toujours kosala ngo kaka Nzamba pambolo zalaka sembo neleki nyonso donc bafana nga nyonso mwana tanga bakoma la nyonso ezate oyo sala posa réel numéro na nga yango plus 243 82 26 94 854 plus 243 82 26 94 854 so bengi ozo réel et moko Solana yo merci na papa na ngai Kifwani Ferdinand maman na ngai Ritz Tukala na linga bino mon grand frère Dodé Luzolo Dr Matondo Basilwa na moni Achille Buka na moni Roli Victor na moni Beni Kumu na moni Sarah Diansuka mona suka famille na moni grande sœur na ngai Susu Aimé Makimuna na pesi bino ba mbote belé Dan na bosani yo teleki na ngai merci na batu nyonso mona tanga ba kombo pene zate. Bah merci Bélé. Voilà, merci Penayo donc Royal pour notre temps oyo. On dit que tout nos questions donc merci na tout qui branché. Il y a côté la Jemima Ibele. Les gros de poste congolaise, je crois que mam to solo li. Yango ka to lo bakara ke non, bolingo zala. Yango malade de corona o mutango ko sila, en tout cas so muto changer té. C'est ko changer no ka le souté. Ko lo bezala ngo le côté, mais ma bendo ke ko pratiquer. Pour nga na ko semse mission na lobby nanga mais na capable ba boka malade tana sa ko va na micro à lobby mais capable que ko tana nga boka la mutu loko c'est ça donc na nga lobby nanga il faut la pèse la vérité mo ben expliquer la vérité mais na salo mabe ate na ko matina ba niveau wana te parce que tango sala ki akufi pétain ye wana azali mobali musupa ko da porter pe lelo aligné pe lelo ba péter que non on fa bête le quoi histoire bongo wana fona tato la Nzambe quoi bino ka sa mi belle bayara ka linga batu fa mono so ineni taka mikolo na otela nga maquillage na komi ka so na te moi crayon oyo na boye même ko pour le même poudre pembe donc na otambola boye donc mutonga zinga ka bongo. Merci mon lokotina ngai ozungaka bongo. Voilà donc mon lokotina azue ka bongo. Voilà merci beaucoup na boss nanga. Jibe Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas. Merci na Ado Senga maître Sengi depuis la Suisse. Merci na Maïvette Sombi à la japonaise. Mamida depuis l'Anvers. Donc mon sponsor ya Paul Venture et Mafula. Papa nous ba tous bolinga jema ibenga penga moi mingi. Période de confinement bo se confiner très bien, bo se protéger ko sukola maboko malamu 1 mètre na pana na mutu nyoso. Ba pela moi 1 mètre. Donc olingo tousser awa na coude na yo. Tomi battre parce que corona et les sida tala niveau to na banga sida mais tout comme la sida le mois pamba pour corona mo boye mais na bi que au-dessous de corona il y a un nom qui est plus que corona ça comme Jésus-Christ yé moko sala ke madana ka ndenge yaki ka ndenge zonga surtout na RDC et mayango moko sans plaignant voilà là merci pour l'image Darcel is merci pour le montage c'était Jemima Ibele le vrai gros bébé de la presse congolaise. La Giga, la femme du patron. On se retrouve prochainement. Au revoir. Sur la site, c'est totalement ma site, c'est 001. Donc, tu as un number 1, Mokonjabas, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Libuso Marambéad. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon pépasiga, il y a ma maman, on a un
Donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. Donc les pétroliers de Dallas Toyoka Yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV. Donc à luta continua Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta. Yabino Sida Bile la confirmé nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bile la ndenga indusa Victoria certa. Amen. Tchiki